mbongo wera zanango. Est-ce que wera ro paniquer? Ata $1 million wera paniquer ngo. Vient na balar na ye, vient vendre ça na miso en États-Unis, famille en États-Unis. Bato ba betama solo ana, ba jaloux. Wera son le roi de la forêt a roki ma Congo te. Na kin awaza ambassadeur de la paix, le roi de la forêt boyoka. Ça dit er ba kuluna ba tomboraka. Er politique ko tara nungu ba luga ave na biso nda vandi saka makamu. Ba ko boya ba tutu ya politique, mais wera ba yoka ke. Wera roki mate pona mbongo mo boye. Vient na ba compte belé tala. Bino mo kuti bota la biso boye boyebi. Bon comprendre que wera ana ba mbongo na jamais ko ki makine o nga na préciser bino ngande gade mosito. Yo kasson. Petit Jésus, yo. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto et pela. Moto epila na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Merci vraiment la confiance. La fidélité au bino bomesana donc kopé sa biso na nengo la narasite na bino vraiment poto na pesi ba mbote mingi na bato no so na biso na minute oyo lelo yo donc tozo recevoir donc Gad Muzitu yé aza chroniqueur le rôle ngai tozo panzanen teke donc sa biso mo ba vérité belé o izana kati ya musa na biso nengo to tambola. Bonjour Gad Muzitu. Bonjour mon frère, bonjour na batutu ba landa biso na Paris. Les États-Unis et partout dans le monde. Bonjour. Gad Muzitu yo petit Jésus garçon Soukaina. Naza vraiment na émission na yo poto loba to solo là. Na ebité soko toko solo là. Ta solo là. Ya solo hein. Merci beaucoup. Non, c'est la question là. Gad Muzitu to ngaki na to ko na sijo etali na métier na biso mibali. Tozo yoka. Et baby, bato ba n'importe quoi. Pour un métier na biso pour na yo donc commentaire no rosal mais de yo moko ozo comprendre que métier na biso vraiment eza sundenge za la quitter métier na biso baby pour na nini métier na biso baby parce que ba site internet est tellement ébélé ba kolo ba site internet ba oye ba lisusu ko ça la choité ba comprendre à qui il faut faire comment on peut ça peut-être nini confiance. On dit confiance, bah ça on a n'importe qui. Surtout monde où ils ont monde professionnel. Au moins mutaro ça ne route na TV akin. Et les kin est normal. Mais mutu pour ça en internet, il faut ça la moto ça na bagage. Parce que internet est international. Parce que internet tu wana et yena mambuya international, c'est que libanda ya mboka. Qui ne suki na kin. Mais sur yo zu mutu mo boye ayebi makambo te. Yo talika elongi po ami kumisi ke no ngana na beauté ami kumisi ke ngande mama lopango ngande entel nga boye yo zo pesi charge internet yo ka ça mama bien ka ça mama bien te beba internet na biso bébé à partir à wana presse et bébé à partir à wana ba jeune fille ba koti TV pour ba tek sa face ça dit bango ba commerçante na ba commerçant na cop na biso ayo texte elongi na ye na nzoto na ye bat ba mona ke non na nzoto bien ana longa bien bon mutonga na rozo na comme ça chenga vision à côté la TV jomo wa bengi na poto akene mikili vision à côté la TV nzele mo boya zo na poto akene mikili akesa litama ngaso nzela benga na vana mikili na okete yo so nzela abengo okende te na ke vana na mikili na ke vana mikili te na okena moniet nzela benga ngaye faut za pena makambuti. Funa moi peke nzela ngo ayebi ke gada journaliste il faut azala pour travailler nanga métier nanga mais soka benga pour refaire na poto c'est nga boma carrière nanga pour nga en dehors ya TV en dehors radio nana makam na ko salate cop nanga yango yo so yo so zwinga refaire na poto c'est ko lingo boma nga na komanda na no nika ba sous-vêtements na yo bo excuser nga na terme na lobby
na osala ngote nga na lokwa bato msusu ba sa mamwana te nga na professionnel ya presse na professionnel ya média net yo oza professionnel ya média parce que opesa musa no respect obiti yo boulé ke yo yamba gade musitu chroniqueur lokwa parce que na yebi ke oza tangele yango voilà yango ce que ero comprendre que funa yamba gade yango lukinga mutu lokwa jeune fille moko boya la moka na tongo ba comme c'est chroniqueuse abando tuna mituna pas journaliste yemba ya tema ndio bina omoni te ke aluka gadite pas ebike na opupole na ebise osa mabe osa bien te d'abord micro na yo o tenir ango bien te net yo o tie micro ça va félicitations bana poto kopo yo poto na poto ye aye biango aye bimsa na ye o yebse biso sikoyo na sujet na auto ça débat wana parce que ba chroniqueur nini oyo ndimaka ke basala ka musala lelo ki toko pena so ka présenter pena yo mo oza la décider oyo pour la ndaka masala ngo muti otuninga question bana poto batunet ba mère na biso nani maman Pascaline Mbongo ye aseki petite sœur nanga lokwa Lorette Mopala la tigresse aseki ve nanga lokwa Caps Kapangala aseki vous comprenez mutu lokwa Trésor Yaba manager a déplique Pomba Niance respect le docteur de la rumba congolaise déplique Pomba Niance muninga na yo master na yo chroniqueur gad musitu yeyo vous comprenez bah c'est qui point anin parce que bato bayebi déjà que ba chroniqueur na Congo ba chroniqueur ça dit mibali bazaka misato bazaka 3 yo yebi te ke ba 3 ah je linga la tangaka mais ça problème peut-être aussi mission anormal na kati mission auto sola parce que ça des sola kasi nabi na kin nabi so lelo so za na net yo wala na peso mba moko pe idée tam so za na ngote omoni papimboma so kolanda papimboma o yeba rotuna mutuna mon type wana c'est un bon tonton c'est un bon chroniqueur na beti maboko omoni na ti lokole bato baloba ke no grand charisme grand charisme au bango batanga na mona ngote te charisme za na voite charisme za ndenge muta aboye mona ti lokole o sa blague te na plateau n'est pas autre libanda grand charisme na ti lokole na beti maboko natanga yasuka akasa zalit yo kasi azate na biso baza 3 natanga yasuka pona yeba Joka Kabengele les bidozers de la presse congolaise na bela ebongo c'est papa chéri Motopamba JB Mpiana abela Joka Kabengele les bidozers de la presse congolaise pour nanine poti pana boaka libanga lwa mundele vous comprenez ngas ko na linga Joka Kabengele d'abord il y a ça c'est-à-dire azaki na robenga na confrère nanga d'abord aza confrère nanga en plus azalaki collègue nanga ya classe nga na tangi na Joka Kabengele to tangi na Joka na ina to vaine to vaine no boye luka yo tuna ebisot gad musitu petit Jésinga a ebiso ya na bantene a atanga na ina ka ndenga za isa zuba car makambo bele bele ve atali ke non oh mais nga na kombo na mbongo na makambo bele mais na papier te fona zo papier aya ina pour makambo ya sala même oyo zo sala faut ina pour il facile au présenter journal au soka na journal biso nde lokwa bachoka lokwa yo lokwa nga il faut ne ina chief the best mambo na lo baebi mambo na lo ba chief the best aebi gelo ngudia aebi mambo c'est dit zola pa mambo na sola mamba tv eza n'importe qui to zumu tout monde nzela obimisie peut ba petite sœur na biso to mona mikolo na moni siko otangi 3 personnes mais Karine Mokonzo tangi nani ah asa na chaîne nini bon na bien sko na mission de zaboto sur la mamba ba chaîne yo ebisanga chaîne ya sala ka so na yebi na wonga na po nini so na mona ke na tala ke na ndima nanga mobali mwasi mwasi ka Karine Mokonzo te na yebi ete oui bien nini Karine Mokonzo aleka ka yebi il paraît que a comme approche ya donc leader et na bien yo moko na lobi il paraît c'est que ozana nous au préciser na question te c'est ozana sir na ngote ce ko ngai muto tu na mutu na ndimande na yebi ete yo nde oyebi bango yo bon yo siko saboy tangela nga ba kombo ya batu oyo yebi au mon émission eza nga polémique te eza obo ya batu te to sa émission par rapport il y a des anthologies journalistiques net yo so ananga bien o tie micro no kitoko c'est oyebi musa na yo
On a une question. On est cop now. Ce que Moutouan a est-ce que soit Yambinga Gad Mousito? Alors, tu as une question le roi. Est-ce que Simba micro le roi yo Simbiboui? Tam so wando bina bina. Ah, on a évité. Attends, moi 3. Tant il y a problème. Est-ce que on a émission na yoti? Grâce Mbiz. Nani? Grâce Mbiz. Grâce Mbiz, grâce journaliste. Ah, journaliste. Tengala yo kabako mwana papa wemba boka ngone tsazara na ba site ba bilo mwana habité ka journaliste. Oui, grâce Mbiz. Te na nenga ke journaliste na habité na habité. Te na yo ka libanga ne papa wemba. Grâce Mbiz pe mikolo azana top na ye. Mikolo yo. Ah même si tu banda 2004, tu banda kala depuis ba 2000 tu za d'aba journaliste. Ya mikolo mwana ba bango ezate. Na zongi Karine Mokonzi. Karine Moko. Te ye na yebiete. Na nenga foté te na yebiete. Na yebi Karine Mokonzi te ndengo lobi. Na tangi kompo lobi na yebiete. Mais soka sala musane bien en tout cas félicitations na kwa na ye. Soka sala ka musane bien. Mais na yebiete. Sikoyo. Les Ketchu. Nani? Ah. Ah, où t'es quoi t'es? C'est là, ah, t'es. N'a le bien. Bon, la photo, pardon. Na yebiete émission est à Bangala, oh. Bendenin. Les Ketchu, un journaliste. Journaliste, les Ketchu. À ça, la peine à bas site internet. Mais on a royébété pour bas site comme il est belé. Na quoi, papa les qui n'a bango à rosa la site à Tché. Banda représenté. A outi baboke. Au moins t'es baboke. Eh, babilo moi qui est de bon bachou, bachou baye, babilo moi belé à Bangala. Donc on a babango yate. On a gad musique, on a ça na radio centrale émission Yokason. Bah ça la promotion n'est pas à Werason le roi de la forêt. C'est pas n'importe qui. As star il y a monde entier. Werason. Route non regretter miko ba na pour ça va diminuer. Mais n'engage pas notre mutuna wana donc Werason balobi qui il pera kimina mbongo ya batu. Est-ce que c'est solo vraiment? Na lobi est-ce que Werason nangana boya question mais na solo ngo ngana yo tuza ba chroniqueur ozan de konanga bat ba comprendre tes photos solo la bat ba comprendre des jeux ezandeni na lobi yo moko na yo mondo zana mbongo Werason ngo est-ce que Wera ro paniquer ata opese $100,000 a paniquer ngo ata $1 million Wera paniquer ngo vers na balar na ye vers vandisa na miso en États-Unis famille en États-Unis bato ba betama solo ana ba jaloux po na bakenda Afrique du Sud te bato ba betama solo ana bandundu bakenda ngote bazaka na kin abotama na kin asuka na kin musa uti bandundu abotama na bandundu ayekin asuki na kin boza katsa te parce que faut beta ba désert ya ve na biso Werason ya buzo bat siko yebisa sikoyo devant la caméra et bateau sikoyo bateau panza donc le roi de la forêt sangwana bana poto bana monde entier garde musique les ténats du groupe c'est-à-dire garçon Soukaina moto appelle ça la chaleur miko balobi température à 40 thermomètre tu kali muke panzana Werason le roi de la forêt aroki makongo te nakin awaza ambassadeur de la paix le roi de la forêt boyoka c'est-à-dire air bakulu na batomboraka air politique kotaka nungu baluka ave na biso ndavandisa makamu bakoboya batutu ya politique mais Wera bayoka ke yo aroki maté pona mbongo mobwe viana na ba compte belé tala bino mo kuti botala biso boyebi bo comprendre que Wera ana ba mbongo na jamais ko kimakine o nga na préciser bino ngande gad musitu Yokason petit Jésus yeyo tina so là les grands chroniqueurs gad ce que c'est la biso moi ba animation au sala na radio centrale pour au corriger sikoyo ba faux chroniqueur wana na lobi na osala ngo pona sepelisa yo pe ba chroniqueuse ba comprendre que chronique eza ba sentiment mo boité au moins tant to bandaka ponga na loba ngo boité mais na wa pesa ndeka ka ndenge bandele zalaka au moins muta wa banda présentation c'est-à-dire annonce ya émission na ye annonce des annonces corps nion c'est ça na place moko sangani oye bata bandandeni vous comprenez or annonce les arabongoté et ça l'annonce européen ça mbote na bato ba talonné tinga gad musina bandai na mbote yo po bandai na mbote posa professionnel bato musu banda boye mbote pamba monda tola image moto chela bino ache image oh pas misa koti boye abando yemba ya te bando obina na ebité nga so na osama mo boye obina wana nani wana ponga no mono suspect ne bandele mission obesi mutu mo boye ya komane mtu wa misa bina na ye pamba siko ezana il faut tanga pe mo kombo beto yeba kasi mwana wana ti komo ne mwana wana komo ne mwana wana siko kombo ya mutu wana on a mono zo kimo ba question trop
il faut le bakombo ya mutu na ngana tout non banda e bandele émission mais na bomaki ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba samsa mabe na cop na biso bazé belé makasi mais tanga kombo surtout na ba site internet surtout na ba site internet si tu le vois poto na poto wa ponio wa professionnel ba site mo boyeza za to ebite mingi ko to ba sala ba site na ba omoni ba zena ye biso mba on peut comprendre omoni mutu tout ando sala émission na site internet so sala site na ye c'est que na site ando sala ebisa ke cha nini déontologie nini journalistique parce que eraza na ngote à moins que ba contrer trop à okata à ça site n'est pas azala à l'aise au moins ba tout ba ça ba site na ba no présenter l'émission ba ngonde ba makambuté ya solo vraiment ba ngonde ba makambuté cop na biso ba ko ngote ba tikela ba papimboma son excellence ba tikela ba joka ka bengé le bidozer de la presse ba tikela ba tout lokola ba nati lokolé hein le grand charisme pour nga na benge bongo le grand et puis ça bongo pour nga te so we ra ndima bongo skonga nga moto bongo yo c'est photo ndimati wana ve na biso yo ndo za bweso ba doyen na biso na cop na biso po OK liboso yebaka ba grand bato ba sa musala bien ndima bango ba o ba yebi musala te bongo yo tanga bango ndeni po edimier yo ti netinga na yebika 3 on a autant à ce que na wando tanga l'émission tu peux pas dans la lobango vous comprenez hein en plus to loba respect à l'air ya ki mokolo tant au moni erno leki au sein ça ma be tika biso mito to ça bientôt salade oui to kota wana au moni te na desas bat mbazana ba 10h wana ba kima mais garde musi to ya wana garde musi ya wana kimsi batu au moni te que papa lage l'artiste est comédien les seul et l'unique c'est que ça ma kasi na Congo lelo RAI ba vene batikele nzabité petit zala wana oni mbulu ekoti ba benga nini elumbe merci na nani Lobeson Pota pour aller biso lo kana elumbe ezara na ometo yeba te photo bien elumbe papa la ga côté elumbe yepo côté elumbe garde muzita côté elumbe chief de best à côté elumbe omoni ba chroniqueur ba samsa mabe conseil ezaboye zalana ba chroniqueur o ba yebi musala zalana ba chroniqueuse o ba yebi musala humilité précède la gloire yekolande po yeba hein mingi tanga na classe hein zona tanga classe omoni ko zana mbongo ozu bala mais so zana matière te oza considérer te omoni na nenga faute ve nanga choka ka benga na respecter makasi ve ti ayeba ina atangi na ina Institut national des arts via comprendre que azali na posa so unité et ba mbongo te ba unité na posa papier valeur na ye ya onde salé bidozer de la presse congolaise. Merci beaucoup Masanabi que moi j'étais des gens. Bah Sinabi c'est pas grand réalisateur mais on peut se communauté grand réalisateur Glody ah Glody beaucoup merci beaucoup donc grand réalisateur Asimi Biso ceux qui gardent ma propre bonne naza parce que dozana en plus par le garde moi tu as soin pour dozana bière de lix moko et à bière de lix na biso ça là qui masa nango la tingande na zarabu ya bière de lix na biso comme on a ba monanité mais à monanité qui wapi yalo ngudi ai mambo yo a bière de lix Loris Kasongo ah vraiment son national mambo te na oza 0 bana poto na lobby hein so mon gars la ti chic boye dans za boye ndé na telemi parce que tozana Loris Kasongo la bière de lix voilà biso ngo la ta le roi biso poto na katsakin tozara na ye. Merci beaucoup. Binomo bo wuti ko mona ndenge to sololi na gad muzitu alobi wa vérité na ye alobaka vérité hein ya ko sarate avant là donc ngana na zo longwa nga yetika la ko sala donc makambu na ye na pesi ba mote na ngai na donc boss ozo sala ke Aristote azala mazamba mopao hein Nakata Saint-Etienne en français 0007. Petit bébé believe qui poule bambote na pesi donc réalisateur na biso Glody Bokoko hein bambote ming place azali na longol ba chapeau boss na ngai Lamidovo hein Mosakoli leader hein balobi boss moko ya pembe ya site poto na poto oui mais ce que Lamidovo no pesa nga kombo na été te robora ye Lamidovo, garde mon site à Pession Beauté, salutation, garde vraiment, merci beaucoup. Voilà donc, bande on a une tigre la paix mouninga na mo micro, hein,
apanzanteke na yemoko quoi. Ngana kei na ngai na tikelo micro. Non, il n'y a pas de souci, mon ami. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez sur Poto na Poto, c'est Gad Mouzitou, votre humble serviteur depuis Kinshasa. Et je suis là dans Radio Centrale 89.4, Yokason, émission présentée par moi-même et ZAP Promotion en Werason. Alors, merci beaucoup. Nous allons finir cette émission avec le dédicace. Je salue quelques personnes au soutenir Gad Mouzitou depuis Paris. Tomoni Joël Salambi na Paris, Die Kitomi na Paris, pourquoi pas Bopol Mutombo. Ah, Bopol Mutombo. Bala poto pardon, na bien mon muto place na komi. Fona kata boy na sola. Kombone David Lutete, patron sans difficulté financière. Bon mon David Lutete, nakin na monde yemoko. Oh ça la sabat ensemble azala rabongo te kombone David Lutete. Patron sans difficulté financière. Merci beaucoup. Tout le gars rapidement parce que l'air ezande ki mukolo na pesimbote na Badjo Baskinal bureau moko donc musique Gelor Masungi. Ah Gelor Masungi boss Gelor Masungi yo na otango boyete le roi master na ngate oza boss Gelor Masungi. Merci beaucoup na Mira Kembi na Paris. Gaëtan Bisikita, Gaëtan Bisikita, vraiment, na yebite. Benganga de trop mais ça pour na vendre sa combo na yoza faute na ngate. O benganga na ba retard, o benganga ba hermo boy. Gaëtan Bisikita. Ah, Bisikita na yebite na Paris quoi. Et puis Adelna et Valei na Paris, pourquoi pas Riche Mbombo. Ah, na Kenya. Riche Mbombo, c'est dit qu'ils ont là. Et puis Joël Baye. Joël Baye. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je donne mon numéro. Contradictoire. Ou soit faut épauler Gad. Appelez sur 00 plus 243 89 420 20 83. 00 plus 243 89 420 20 83. Merci beaucoup à vous qui étiez branchés sur notre site Poto na Poto. Suivez-nous à la prochaine. Bye. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele, poto na ozana kembo alege mboyo lele. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et saura vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.